Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyonso to bayebulingaka mama ele anitu. Napesi bino bambote, ba ebwe, ma vimpi, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boya malamu, boni santé? Bola muki malamu? Babino mami Hélène, tout ça va. Votre deuxième maman va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Merci mingi na bino nyonso to bolinga mama ele anitu. Merci mingi na bino nyonso to obo disposa tana bino pona kotala to pe pona koyoka maman ele anitu. Merci pona ba obo tia ba commentaire. Merci pona ba bosara ba appel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. nalobaka soki oza mutakanda kotala nga te mpo osepela na ngai te soki koza mutakanda kotala nga te mpo kosepela na nga te soki mpo oza fanatike ya révolte kotala ngai pe te mpo okosepela na nga te mais soki oza mutu asika eke eza mbanda liboso okuta na chaîne oyo ya Eliane Nitu TV na kosenga na osabone apres avoir kosabone activer cloche de notification pour kozaka notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne na biso okokaka koyeba ke émission ekoti mpona okokaka kotala na Eliane Nitu TV tosolaka mingi makambo oyo etali famille yango tosolaka na kati ya Eliane Nitu TV tosalaka ba émission culinaire tobosana pe te toza na service traiteur la providence oza na besoin ya mariage na yo oza na besoin kosala fête moya ya kitoko ya classe ya bien ya elenge ya kitoko mpenza kohésite te ocontacte maman Eliane Nitu na 06 15 31 69 90 sopoza na besoin komona ba mariage témoin kende kobeta traiteur la providence Eliane Nitu okokuta ba mariage témoin eza kuna mbula ezosilaka la tête tozokota na 2024 par la grâce de Dieu c'est le moment ya kobanda koya kosala déjà ba devis na bino c'est le moment ya kosala ba contrat na bino ebandaka déjà faut se préparer moins une année 8 mois à l'avance parce que ce qu'on kaka 1 mois 2 mois bon moi sur place les a discuté c'est le moment ya ko préparer déjà ba événement ya 2024 tozokota na kosolo la bobi mingi mito solo mamba famille na utolo ba to solo makambo mabala ba makambo etali ba mariage na kitana mwa motema muke motema pe kitaka ya solo ko motema penze kiti so mama Eliane Nitu ayebona ebisa bino ke émission na ngai eza mpona kobebisa te kesa mais ezaka nde mpona kobongisa mama Eliane Nitu nazaka na mpona kopeka apporter conseil on apprend tous les jours eza pe na bato babengaka koyeba ke mama Eliane Nitu problème na ngai eza boye solo lango mpona ekoki mpe kosunga bato mosusu mpo bato nyonso to balekaka na réseaux sociaux te mosusu ezalaka mama Eliane Nitu moko aye na conseil mpona koapporter na bana na biso na ba toujours que bemission na sala kango pona bato ankola na ngate na sala kango pona ba jeune na ngai ba jeune marié na ngai mais bon opi bana kati mabala ba ko peut toujours apprendre quelque chose na pikisi pe mututé hein parce que on kaka téléphone allo mama Nitu yo le biso ka pona ba jeune ye bongo biso pe mama yango na bake atoza na âge ya mama Lisi Ndombele ba kenga na saka ka deuxième mama ozo talanga bona za deuxième mama na yo la reine mère appelez-moi qui m'est un calcon entre baxi maman Nitu beto likambo tozokende kosolola eza boye eza na ndeko moko wa mwasi abenga mpona koyebisa ngai tokosolola makambo etali bapapa oyo tokosola mingi lelo econcerne mingi mibali parce que masolo ezalaka oyo ezosala moki econcerne bamama mosu econcernaka bapapa oyo econcerne vraiment bapapa econcerne vraiment mibali likambo nazoloba econcerne mpenza bapapa econcerne bapapa na ndenge nini econcerne bapapa ke hier ezalaki dimanche lelo toza lundi hein? Bon début de semaine pour lelo toza lundi hier c'était dimanche ndeko moko ya mwasi baki na mobali na ye na église ntango balamuki na ntongo depuis balalaki samedi mobali azaka avima ye lokola mikate oni batie levi na farine ali kosola na mwasi na ye te soki lisolo aosolaka na bana mais mwasi kara aosola na mama bana te balali na butu balamuki na ntongo mama bana sali mwa sembla kota soki mobali akopesa ye ta mwa bonjour mobali apesi bonjour te ye lokola aza bien éduqué ye moko apesi bonjour na mobali bonjour mobali moko ya basaut d'humeur mobali moko atiaka bato mal à l'aise lokola baza bato ya prière bakendaka losambo basimbi nzela babongami mwasi mobali na kati ya ndako mobali akopesa mwasi mbote te akokosolisa mwasi te bazosolola na mwasi te baza ndenge wana mais ntango mpe etani dimanche basimbi nzela bake prière mwasi na motema alobi
Ka ndenge tolaleli boye semaine momande toza boye tozosolola te eloko moko te yeli soka na bana nga kuta zo calculer nga te eloko moko te so mina solise abude na solise boye abude na sala boye abude na chebla roli azongisa ngo mona kozwa donc ba comportement moko penza bizarre ba comportement moko sata mais comment mobala ko vivre boye na kati ndako na mwasi na ye comment mobala ko zala boye na tunie mama osaki lo te mama ni to eloko moko te ke na sali ye akomi kaka indifférent kaka boye pouf na muka muto komi indifférent nanga lisolo ka na bana nga kutu azata ko calculer nga te mama lokola toza na bangagement na kati église toke église tokoma na église ye muto shalom bonjour ma sœur ça va bon nanda ko kimi ezali bonjour maman bon nanda ko kuna kimi ezali na moni papa te oyeka na bana shalom shalom maman shalom papa moi ça veut maman nito ba shalom de ba shalom 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 maman shalom papa azape ko tuna batu boni na ndako kimi ezali boni boza bien boni na moni papa te na moni oka na bana moi ça bi oh my god mutu o toza na ndako moko aza indifférent nga mwasi na ye toza kutu kosolola te azosolisa ngai te azocalcule nga te c'est comme ça je n'existe pas. Mais na basi ya batu tala gentillesse ya shalom shalom boni na ndako boza bien shalom Amelia emataki nga fome matinga penza kingodi bobi kingodi ngodi biso ba kongo nete kingodi ngodi so za mungala moyeba kingodi ngodi ezate soko za mungala lokwa mami chérie moyeba kingodi ngodi ezate so za mukongo lokwa ba yamete wana ndo ba kingodi ngodi o za o matitela ngolez moyeba kingodi ngodi ezala abi mami matinga awa na milobengi na bi na mwana kuto ya mwasi oya sa koli asa na 15 ans. Maman, c'est bizarre hein? Papa il est gentil avec tout le monde à l'église sauf avec toi. Mais c'est bizarre. Ce dernier temps il t'adresse même pas la parole. Mais regarde comment est-ce que papa est gentil avec les autres. Moi na mwasi. Moi bi que moi na mwasi so sa zuwa na place à maman na ye. Mwana mwasi nyo sasa zuwa na place ya mama mama lobike mama ni tu mwana na nga mwasi mutaza ko aza ko éveiller ngako nga mwana sina moni na lobile côté mais mwana mutazo talisa nga regarde comment est-ce que papa est gentil avec tout le monde sauf toi ça fait quelque temps t'adresses même pas la parole regarde comment est-ce que mais c'est hypocrite papa il est hypocrite bino boyika bana ko to pe bimaka soke bimi e bimi na matoyi e bimi na zolo na e bimaka na ngo bobi ba onde bazalaka papa mais c'est hypocrite papa. Église esili babimi bazungu na ndako mobala ta moi ça habite il faut to vanda to solo là pour dialogue yonde esimbaka ndako comment est-ce que mobali oyo akoko se comporter bo naza à l'aise te maman ni tout na ndako na ngamo me naza à l'aise te naza à l'aise ceux qui mobali ake musala era zonga ka musala ceux qui kaka ya zongi na komi mal à l'aise na ndako na ngamo kome na komi mal à l'aise na kati ndako na nga naza à l'aise te et surtout na moni nenga se comporter l'église. Ba shalom shalom ngai mona kati ndako libala tozo solola te mais libanda shalom mama na ngo sepela bongo mobala za gentil na ngate akino za la gentillesse na batu mususu non na mona na vandi senga bina na posa to solola nini omi to solola nini elo nango to solola to vanda ndako moko moi ça tala obité na luka diabolo te na bengi sa ba parents na biso na benga bango ba ya to vanda to solola parce que na lingi ko continuer boyete vinaigre nini yango boye na kati ya ndako te nalingi boye te mama nitu nalingaka kimia j'aime la paix nalingaka kimia na mwose nalingaka kimia nalingaka nanga bamakelele wana boye boye te soki mutu mo aza na indifférence nanga eke naza na problème oyo nayebi te esala yanga mabe makasi namela mwa jus na ngai esala yanga bien te et surtout mobali bozolamuka boza na baindifférence talaka nde ezaka bolali na mbeto omona moko alingite mone so muta tuti moninga apusani kuna mbetu na yo moko me komele mwa bololo o tuta muta pusani kuna oya tuto mais ce n'est pas bien nde pe to landa ba maté bolbaka il faut toujours au dialogue na ndako libala na bengisi ba parents na biso aso bolimbisa ngeza dimanche na yebi ke na semaine eza misala vraiment na singi bolimbisi naza na posa boya kosunga biso
Et en étant que moi, si dans solo déjà na marraine, na expliqué marraine, maman, talanga na ndako, tala boy, solo na papa, boy to solo la, na kati ndako po, nangi situation, oye démérite na ndako, eza bien te. Et surtout, to kene une église, moi na bi papa, eza hypocrite. Ndenge na otuna, ba shalom, otuna ba santé. La maison, ça va, mais biso moi à la maison, ça ne va pas. Boye bika ba mama pe ndaza mama ki pe motema, epi pe mobile na ye parrain, ba ye na ndako, ba ye ko solo ba vandisi mobile. Papa e nde toye awa toye na demande à mwasi na yo. Mwasi to muta bengi biso to sani to ya to solo la mikolo na ndako bino tension za malamu te. Qu'est-ce qui ne va pas? Problème nini? So za likambo ba solo laka. Likambo za malamu te ko boma na motema. So zo boma likambo na motema zo ronger et ça la ka bien te. Et za la ka soki muto za likambo il faut ko solo la. Parce que so ko solo li o se dégager, o ko se libérer, o ko mona motema ne ko za la bien. Ba age zo poussana. So ba age zo poussana. Ba to bozo cheche makamu na mitema e vimbisa ka motema. Et lukaka ba maladie na kati ya nzoto, ce n'est pas bien. Et lukaka ba maladie na kati ya nzoto eza malamu te. Il faut parler, il faut qu'on se défouler. Yebisa biso likambo nini ezoleka awa na kati ya ndako na bino. Pour moi ça lobi aza ko se reprocher na eloko te. Amoni ke yo ndo komi indifférent, oza susu ndongo ozalaka te, même ata servir yo, zongisa okunanga moko, je vais me servir après. Papa likambo nini? Kaka place avandaki wana mobile. Ba ebita osa nini bazo solola ye kuna azana na téléphone parent lobi abi papa quand même to vandi boy toza ko solola yo kaka na téléphone ozaka na téléphone on ezalo ko oza ko saboter biso ozo pesa biso valeur te to tikinda kuna biso quand même to yepa na yo po to solola to pe na demande ya mwasi na yo parce que elle veut la paix alinginda ko ezala bien ameki na ye moko esimbite yango bingisi biso to ya to vanda to solola ensemble. Abina bango bo excusez na ki ko se soulager. Nzoka ko kende ko se soulager wana azui na komi testo epa ya ndeko na mwasi. Kenga awa basangeli nga ba parrain na ye mwasi na nga abasangeli nga na muto akotela nga te awa na mutu te. Yango nazo senga yo pe yaka apo ya ko za défense na ngai. Yo kanda komi ya basangeli ye. Na apo na ko za pe défense na nga. Boyebi na ba famille nyoso tête brûlée zanga te ya. Famille ateza ya pasteur. Ateza ya apôtre, ateza ya évangéliste. Famille nyonso ezaka toujours na tête brûlée nango. Na kati ya famille nyonso taba na babotami 10. Tête brûlée azanga ate azalaka moko. Soit akoza ya mwasi, soit akoza ya mobali mais azanga kate na famille moko te babota ba nyonso tu bazaka bato mo baza vraiment bien ordonné. Non, ba tête brûlée bazalaka. Ce n'est pas que ceux qui ba parents ba éduquer bana nyonso tu ba kozala na éducation ya bien. Komona ta moko mi balé atape misato batengami omona 5 basu vraiment éducation à parents ba mettre en pratique moko mona ta moko mi baleni sato ezanga kate na famille so tête brûlée na famille ezanga ate yesi koyo mobali abengi kande kone o tête brûlée nde o abengi parce que ayeba ke soko abengi bato ba na conscience bato baza bien enge simba te akamati abengi tête brûlée tanga abengi tête brûlée testo on de kona tindele azui pa tindeli ndeko na ye mususu. Tango tindeli ndeko na mususu ndeko na musata abi oyo nakota makamwa ndeko te parce que ngape naza mwasi nakota te bakosangele ndenge nini avandi na ye tête brûlée siminzela ye wana yazo bare kaka po lisolo ke musate po ayebi ka bengisi mutalibo ma famille aye boni bino awa bongo bino sukonde boza bobo vandi basalaka boye soki neti bato boko swana bato bino ba parents de boye na mwasa libala bokomi 3 ndeko na biso azaka ye moko ye pe fallait kaza na mutu ba bengisaka pe mutu ya famille mususu pa ye ndeko mobali pa ya za wana po bobongisa makambo na kati ya famille ndeni bino bandeko tête brûlée bandi koloba ba parents balobi mama kita nanu bandeko kita biso toye awa bitumba te toye awa koswana te baza bano biso tosima na libala tango moko abengi biso ke toza malamu te na kimia te eza devoir na biso pona koya kovandisa bango kosolola na bango mabe eza wapi soki mwasi na mobali bana communication te eloko ya liboso satan kasaka na vie de couple eza communication soki couple baza ko communiquer te c'est très dangereux eloko ya liboso satan kasaka na vie de couple ezalaka communication soki kaka vie de couple communication ekatani c'est très dangereux. Voilà pourquoi ndeko ya mwasi alingaki te kende mosika abengisi ba parents batoyo basimbaki bango na libala baya bavanda babongisa likambo mais botala papa immature
azo atindeli testo pa ndeko na tête brûlée. Moto aliboma famille aye. Apeli moto mbala moko. Apeli moto. Atie désordre apeli moto. Désordre koti apeli moto. Papa babi, hey! Papa Jean. Papa Jean. Papa Jean toyebe la ki famille na bino modèle ota. Banda bobala toyebi teki na famille bozaka pe na bato aboyi Papa Jean. Toyebi la moi c'est atombo ki bato ndenge nini. Bongo bino boye, bayaka pa bato boye. Babenga rappel kamusoke za famille mosa famille mobali. Ba pare balobi mais non. Likamu za famille mosa na famille mobali ezaka boye te bandeko. Oyo ezaka ka mésentente na kati ya couple. Mésentente ka na kati ya couple. Yango nde toye ko bungisa makambo. Banda Jean vandaki. Azo calcula ta bango te. Atiki nde kwa mwasi mutu apeli moto. Sikoyo semeki moko wana. Malgré ba semeki bazalaka mabeto boyi te baka nzela liboka pilipili esila asolo te. Mais ya malamu pe bazalaka ya moko ya bien bazanga te. Semeki moko wana. Akamati abengi sikoyo ndeko kaya mobali. Oyo sera atindelaki testo. Abengi mwasi ya ndeko na ye. Mwasi ya ndeko nenga tali telefone amoni. Naza na tête brûlée awa azo soinisaka na yamba lisusu oyo na yamba na ngai te aboko yamba mbala mo amoni ayebisi yamba nga s'il te plaît abi mama lokwa na nga mwasi moko aboboto komikitisa yamba nga s'il te plaît naki na mopanzi na bengi marraine abi marraine tala testo oyo ndeko mobali mutatini nga na bwiko yamba yetango esone abi na yamba marraine abi te la kesa koza bien éduqué rappeler tango a rappeler boni kuna boza bien. Biso toza na biso bien awa na ndako toza na biso na kimia aboyi koloba ke ngana mobali toza boye abombi secret na boko loba abi toza na biso bien toza na biso na kimia toza na biso na problème te bona problème te o te abi o menga na utu zo testo mo awa ya Jean atindeli Fifi ke bino bosangeli ye kuna na ba parrain na yo boye na boye azu testo atindeli semeki na ngana su testo mo awa Fifi aza kuna te. Abi oui justement Fifi aza bon de le que boza bien habite yaya tout ça un problème il y a problème de couple ozo ka musanga kutu ndenge ya Jean tindeli bino testo atindeli Fifi testo ke bino bovandi kuna ba ko défendre ye pona ba parents ba vandi si bango botala ba niveau mibali baza na mboko pona ba vandi si bango bongisa likambo o ezele kaka entre moi na mobile parce que communication est kata na katanda kwa libala ndeko na mosabi c'est vrai. Donc Fifi azongala kuna abie Fifi azongala ka ndingo lobi yango monike na boki ko yamba na katiki yope abi non c'est pas dans ces bêtises na zamta ba bêtises o tengai na zamta ba bêtises te nga Fifi abengi nga awa tala azuna testo atindeli nga mona tindelo pe testo wana otala abi en tout cas na kati bongisa makamu na bino. Yango c'est juste pour vous dire que mobali ezala responsable mobali ndo za mokonzi ya famille mobali aza mutu oyo koki ko banda ko benga bandeko na ote poza au secours non on dirait za mutu mo basimbi fimbu bazo beta yo on dirait bazo beta yo fimbu oluka au secours na famille mobali abatelaka mwasi na ye mobali aza mutu atekenda koloba makambo mwasi na kati ya famille pourtant okende koloba makambo mwasi na kati ya famille. Tango boko bongisa famille ko yina mwasi tango famille yini mwasi yona mwasi bo bongisi famille bako tikala toujours na haine na kati na bango ke moi mobali anyekolaka ndeko na mwana biso anyekolaka moi mwasi anyekolaka ndeko na biso mwasi pe pareil yango mwasi atalaki kete ngana mobali communication ekatane ngana mobali nikolo to malamu te na ko yebisa ngona famille na ngai te parce que so na yebisa na famille na nga soki to bongisi famille na ngai ko yina bako yina mobali na nga ba ke mobali anyekolaka mwana biso yango atalaki te na ke na terrain moko eza neutre na benga bato ba simba ki biso ba parrain ki biso na mariage ba ko vandisa biso ba pesa biso conseil po nga moko na meki na makasi na nga mobali ko adresser nga parole te alingi ko libérer te na benga bato yo ba pesa biso conseil avant to balana bato yo ba kwa lokwa ba deuxième parent na biso po makambo libala ba kinda ba na kati ya famille te makambo libala ba bombaka na bomba na benga bato baza neutre to meka ko bongisa makambo mais mobali na immaturité na ye a préféré asala testo atindela leki na ye aya kocha mindono na kati ya libala
yango la bandeko bomona basi ebele omona moto aza na ndako ya libala soki bomoni basi mingi bavandaka navandi kaka mpo na bana bakosaka te oyo navandi kaka mpo na bana na nga bakola mpo mwasi moko alingaka bana na nga na bomoi bana na nga babokama na maboko ya mwasi mosusu mwasi so aza na bomoi alingi abokola bana na ye moko alingi teke naza nanu vivante bana na nga babokama epui na bapoto oyo na poto mona kenda babokama na ndako ya mbanda te ya non mona bokamaka epai ya mama na ye mona kenda bokama mpa mwasi mosusu te yango basi ebele bomonaka navandeli kaka bana bakosaka te ayebi ke na mobali oyo bolingo esila kala na mobali oyo tosololaka lisusu te me mpo na bie ya bana bamosusu basalaka mpo na bie ya bana bayeba kutu te eloko nini eleka derrière les rideaux eloko nini eleka na lieu sacré tosala kaka ambiance moko bongo mpo na bana bakola ok eza bien te eza torture moko morale eza ke sika moto avandi mobali aza kotorture mwasi moralement mibali mosusu basaka azosala nko azosala mpo ozwa biloko nobwaka mpo oyebiseke ebima kende mpo aselibere aloba ye moto abenganaki nga parceke boyebike mingimingi na poto basi babimaka na ndako te mibali nde babimaka soki omoni mwasi abimi na kati ya ndako atiki ndako seke ase preparaki en conséquence ase preparaki mpenza yango monaka kobima kotika ndako me mingi mibali nde babimaka batikaka ndako mpona mwasi atikaka na bana na kati ya ndako okomona mwasi aza na kati ya ndako ya libala ana nyonso me azongala te mona mwasi aseka asu te aza na sourire te eza na mibali batiaka basi mal à l'aise okomona mwasi aza na sourire te biloko azolia oliki te na estomac ezomateka na mutu mpona baquestion pourquoi tokomi ndenge nini mpona nini eza boye eza na eloko moko te ya mabe neti mwasi na mobali bolalaka ndako moko bolamukaka ndako moko me bolobanaka te bozosolola te communication ekatani satan ntango ayaka kokota na couple akataka liboso nde communication eloko liboso satan akataka na couple ezalaka communication soki bato bozo communiquer lisusu te dialogue eza lisusu te c'est fini c'est mort c'est fini soki dialogue eza lisusu te na couple esili yango basenga tout le temps il faut ko dialoguer mobali il faut ko dialoguer dialogue est très important quand na vie de couple était même na musala même na musala ce que to sa musala il faut dialoguer na baninga il faut dialoguer ceux qui boza ko dialoguer te ceux qui dialogue ezate musala pe okinde malamu te même na président faza na dialogue na ba ministre na ye po bakumba mboka malamu fo a dialoga na ba ministre na ye na kati ya ndako mwasi na mobali po bozala bien il faut bozala na dialogue il faut bozala na dialogue po ndako na bino etambo ya malamu dialogue ifo ezala soki dialogue eza te nyonso te kufi nyonso te ebebi il faut bozala na dialogue po ndako ezala bien mobali akenda kofunda mwasi na famille te mobali alinga mwasi na ye akenda kofunda mwasi na ye na famille te mobali alingaka mwasi ozo tenir na mariage ozo linga libala ezala aza mobali o soki likambo ezali ovandise ta femme ta bokena na lieu sacré azaka na se yo zaka likolo soki bokena na lieu sacré mwasi no azaka na se yo ndo zana likolo cela veut dire que c'est toi le chef de la maison c'est toi le chef de la famille yo nde mobali oa mokonzi na nyonso même ata mwasi no aza ministre yo oza portier mwasi aza ministre yo oza portier ntango bokenda na lieu sacré ye aza na se yo oza likolo ça veut dire que ata mwasi aza na mbongo ya ndenge nini ntango aza na mobali
azaka na sia mobali, mobali azaka likolo. Alors mobali ya malonga akenda funda mwasi na ye na famille te. Bafunda ka mwasi na famille te. Tango ke funda mwasi na famille ozokende koyinisa mwasi na yo pa bandeko na yo. Na kati ya ndako ya libala mobali soko mo eloko mo eleka bien te. Eloko kamo ezotamo ya malamu te. Eloko yo kosala ko vandisa mwasi na yo. Mama tala boye, tala boye, tala boye. Pona nini boye? Pourquoi comme ça? Nini esali ke to koma na niveau oyo? Eza nini bovandi bosololi bobongisi? Bovandi bosololi bobongisi. Soko so tenir vraiment na libala na yo. Bovandi bosololi bobongisi. Soko zo tenir na libala na yo. Pona bana bazala bien na kati ya ndako. Ambiance ezala bien na kati ya ndako. Il faut ko vanda, ko dialoguer. Même papa na mama na bana pe faut bozoka pe temps ya dialogue na kati ya ndako bovandi, bo dialoguer bosololi. Eloko ni ezole kamalamu na ndako na biso. Eloko ni ezole kamalamu te na kati ya ndako na biso boyokani parce que ceux qui mutoza akando siliko vandi na kwa na yo. Mwasi avandi na kwa na ye. Mobali avandi na kwa na ye. Bana bavandi na kwa na bango. Famille kufi, famille baby. Famille kufi, famille baby. Yango na soki batu boza batu mibale na kati ya ndako ya libala. Ata pe na amitié. Soki moko asiliki, moko folinga oyeba. Yo silikeli nini? Qu'est-ce qui ne va pas? Problème nini ezotungisa yo? Pourquoi to komi na niveau oyo? Kande eza mabe, kande eza mopaya. Eyake ningisa kekei, kande eza malamu te. Bible ngomo lebi ke butu ekuta biso na kanda te. Nzamba la bongo parce que yebi ke tangu liwe yake elobaka te. Tango nzambe bike butu ekuta bino na kanda te. Elekisi ke soki butu ekuta na kanda oza ya konyongama motema, oza ya kosilika, oza bona ba problème na kati ya motema. Soko okufi oke yo kokende wapi? Yango avant butu ekota so bona problème na kati ya famille, il faut ko bongisa. Monaka mutalali ala mukite. Siko soko lalo la mukite, ozaki na kanda, ozaki na ba ennemi, ozaki na ba problème kili na kati na yo. Omonte yoke na mabe. Ok na mabe pourtant wate bemeno eza ya kolala na se bato bano nga ona eto banolo basote ok matana na ok na matanga te kana eto banolo bana bisote ok te ntela kufia pas sonam ngana ekutu to bebana na subandaka donc témoignage ya mutu memaka mutu tina mukolo na ya liwa ti mukolo ya liwa osalaki bolamo koyeba na mukolo kokufa osalaki mabe ekoyeba na peka mukolo kokufa yabo monaka mutu mususu akufi azana mutu abato tellement batu baye kokunda ye batu baye koleka aza vraiment na mutu ya bato bomoni batu nde batoni na matanga na ye te batu oti bipai na bipai omona avandaka quelque part na province moko avandaka mosuka 3 ans mais na 3 ans on avandaka bien na bato adéménagea mais tango azwi likama tala bato ana mutu ya bato penza sale tondi batu batondi libanda okomona mutu mosusu akufi ya matanga na ye kokoso mutanga kende bonzoto kilo mutsoka ka asala nga boy pardon akela ngate na bomo itolo bana kite bonne na liwa ata na keta mona petike na kenda kite pona nini kozanga kovanda malamu na se ya moi mukola liwa elandaka ndeko ya mwasi asaki initiative moi kitoko ya malamu abike na lingi to continuer boyete na mobali nanga na bengisa ba parents ba ya ko bongisa la biso likambo to bongisa to vanda mais mobali ya immature a préféré abenga ndeko na ye abenga ipanza makita ya che désordre na solution pe ezwami te pour ba parents bazaki dessus basimizela bakei ye patikeli kana quoi ce n'est pas bien ce que mon olingi sur moi c'était libérer moi c'est ce que mon ki moi si on a la ligne nga so yete divorce ça n'a permis Ren va chita mbabo ena kina tango aboya ke asaki na adultère te ekili kama comportement akaka kina mobali te saki adultère te saki kambu ya comportement tango moni ke comportement zo simba te bakabwani libala nyonso kufaka pona adultère te libala kufa pe pona comportement so mo ke zo simba so sute bokabwani na bino ya batu muso vandi na libala libo okala te mapasi na pasi mobali akufi ta mobali akufi tala santé mwasi avunduki penza kovunduka obiso bakongo tolobaka avunduki penza tala santé santé ezalaki wapi parce que mobali abande kotorture ye azalaki tellement torturé ke akomaki malheureuse mais ntango mobali akufi moto akotorture aza susu te soko alie fufu na ye ekiti bien ekoti nango bien na kati estoma na ye nzoto ebandi osala nini nzoto ebandi koya tala mwasi azwi santé oyo efalaki azala ngo ntango mobali azalaki na bomoi mais ye azwi santé ntango mobali akufi moto na ye ekomi kimia yana bato mosusu bakufa akufi mwasi alobi personne lokola akufi akende kaka atiki mwasi na kimia
Donc dans tout ça, il faut kozala na dialogue na kati ya ndako ya libala. Ata oza ya kosilika ndenge nini ndeko mobali, ata oza na kandango ya ndenge nini, kolinga te bokata communication na kati ya ndako ya libala. Ndeko mwasi yo pe ata oza na kanda, ata oza na problème ndenge nini, kokata communication te, kokata dialogue te. Soki ka dialogue ekata na kati ya ndako ya libala, nyonso pe ebebaka te ebebi. Même na amitié, soki ka dialogue ekatani, c'est fini. So bozo communiquer lisusu te esili mokili esalama na liloba. Onaki na ngo posa koswana bino yango wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshenet bana betu bonso. Bonne journée. Ba gros bisous. Bye bye.